Nabi l'excellent Denis c'est bon a vu verset bien mutu. Comme sous la Denis. Du chef il fonga za mutu lokola libanga moyen. L'excellent bango ba toki ba yebi. Comme la Denis. Botan ya tumbola nga boyeba te. Dibinga. Si tu chef yeko Denis ngona permis hier. Aza musai na nzambe Denis lesi. Aza beziste botika ngai. Beziste ndeni. E bata ba bez. Chien. Na dit oh chef il fongi. Ozupe ma katano vanta ope autant comme la keba chef ta keba. Chef keba na ngai. Nazo keba na ngai chef keba na ngai na ebisio. Nanga makila na ninga na boy. Ngaza na hypocrite loka manikete. Ngaza kwa manikete. Wala problème na manike. Eh bon na ninga kete. Obo bete na manikete. Oui, pe manike bien. Anan. Ndenga ko na kunda qui est déjà. Oh yo takite. On a donc kuna manike. Manike akufi na minute. Soki na yeba kinga pona sala déjà libaya na tambola ne kota na wono mo na sepa manike libaya mutu carré nzete. Ah manike pesa mbali sofi soute. On a moi cité. On libaya. N'habite mbala waza ne so wa kelenge. Ya set. Na ngande nga na yebeli. Mutu oyo atiki likambu moko boy. O lekela na télévision to sela ngo publicité. O lekela na télévision te. Tika batu basa elo témoignage. Katika. Que yo moko leka. Pendant je suis contre ça. Azoki malade depuis la cabine, tinga na Pointe Nord. OK wesh. Tama toyo kwa bisimbela nzungu. Tama binimike kwa mpuku. Ozokanga azoki malade de kunanga una sunga ke tito eko ya awa. Obake atika akoma konu fuati mobali nae ayaki comédien autaki na malade kuna. Na tingwe na ndimi na tika mobali na défaut. Siko ya yo ni na loka osiko. Loka. JF tellement les sous na mosi na mbetu tellement total tellement afin appel ndogi on dit to sibana ngani na butuko n'importe quoi na funga ta bla ko panzo makolo sakana ngata tension n'importe quoi ça na sina ko kenanga pe na mono siki makasi penta afinga kiyo abina ngana ndoki ngai na pesa océan AVC naza ndoko utala ngamba mona ngani toki munene so laksa maseke nanga to laksa mukila na sima wa mukila tama bindi mikie oyo eso mona ngota na mona ngote na misapine déjà laksakati yo o calcula bango na misapi mobali ngoma likatane we bana musapi so ka cheboy talaka bo so cheboy so mona mulai yeba ke loko mulai so mukuse so bamanza so no mikie utisana nto laksa batu mo explication des abos moi so mona mabini mbali so za mikie mona singa oyo eza mukuse wa mabindi mikie so eza ana mabindi milai umona musapi nzaka oyo eti mulai yao so mona likato balikata mulai umona musabine mulai ngota mukuse neza ngana mbali kuto na bangela te na boko na te ayo alikata bo na piezo déjà tango al bapa lekechu vandi chaque jour au fiba kaka au fiba nyara moi c'est au fiba si connais tina so mobali bona yo ko kele no li ombanga te franchement non au lieu kapota mais non parce que n'y a rien pota qu'on se dise la vérité quand même pour bi mama kila tant que le bango et sans kele blom so hôtel que non blom so lo baté si autant yo zo ba ole ko ba yo tiki ba to ba tika ce que exactement ya solo pendo tiki tika ba ndeko no yo yebi ba obebi sa tika ba ngo ba tiki za mais pona nga ya na tika yo ba nanga oza lesbienté. Mais oza tendresse, comment on est à tendresse? On est à tendresse, on est à makamususu. Tendresse nanga qui tendresse c'est pas Joe nanga. Non quand c'est qui tendresse na mutu ça na plus qui tendresse et simbate na lobie c'est na lobeza mabe. Pona ke nanga musikate. Sara zo tungisanga. Na lobate. Où allons-nous? Saratola. Na peso oyo. Na oyo olingini. Bah Olimbi sino Denis Lesi. Te ayete kamata bisou Denis Lesi mon amour. Bon ça bien mon amour de saini. Bon na zuye na kene wa ya kokanga. On a combien 18 coups. On a 18 coups. Denis Lesi mon amour chéri chouchou. Denis. Yeah, OK.
Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino aye na bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso balapa. Mbote na balandi nyonso tu ya Sarah Tola TV. En tout cas, merci beaucoup na présence na bino, merci na Montréal Gucci Sinda derrière la caméra. Un grand merci pe na Réal Nabiso Balobi Enoch Mata. Un grand merci na équipe technique Mobimba, Brenda la blonde, Paulin Mukendi, Jonathan Dizamibali. Un grand merci na bande nyonso tu pe o bozolanda biso Balobi actualité mene makambuchen na bino ya Sarah Tola eza wana pona kopesa bino ba information tolobaki musala e bandi. En tout cas lelo nazanga mokote nazane elombe cc yep na babenga ga elombe cc ya mwasi na représenter bino mais après na pesa mbote na ba sponsor na nga balobi coach Gisnovitz nzambe ya loposo tala Sarah Tola nenga komange bungebu bo hésiter te bandeko soko lingo bongisa loposo na yo mwasi loposo ubengi coach Gisnovitz na numéro na ye e affichera wana au sololi na ye akotinda partir à Kinshasa awa baya ko livrer yo à domicile pose ba produit na yo et na moni pe boutique Sami on a Belgique bambote belé na bino. En tout cas Montréal Gucci Sinda fungolela nga vraiment invité na nga lokaza surprise bandeko ba mona ye Tendresse Dibinga. Oui, c'est Tendresse Dibinga la Sirana. Moi na mulu baloketo pete mbisa aquarium tala kasko simba to bonanga bodundango ou alors nous tozo kende wapi. En tout cas merci infiniment à Karine Mokondi la baronne Mama Coca-Cola. Yeah, merci à la Chine Mobimba et merci na Babakou tout et merci na fal artiste noir respect et merci na famille Dibinga nyonso c'est tata moi si Tendresse Dibinga qui parle mais tous les années yo Sarah Tola bien nos alliés toleka Tendresse nini boy oh na timide en tout cas bandeko faut comprendre nazana comédienne
akoma pe yemoro comédienne yemoro na retourne question na yemoro comédienne yemoro chroniqueur. Tendresse Dibinga, bonne santé. Oui, santé très bien. Ma cascade soutient, on comprend d'abord, on dirait Vimbenga donc. Voilà, oh, ça va. Non, mais il faut une balade. Il faut une balade. Tendresse Dibinga, bonne santé. Nation naza bien ça on supporter nga tetoni to ngana yambo sikona botolo plateau ngana yambo tondeni moi nation na bien makasi naza na oleka tono leka mbona bi saka zala kana koti mbama to beta masolo ngaleka na ngati. Tendresse lelo na yambio lora chroniqueur te na yambio na po na yo ya comédienne to meka kosola makambo ezobima mingi côté na bino ba comédien to kota no na kati actualité parce que ozoleka. Tendresse, pourquoi liwe koti makasi na ba comédien? Sarah ngana nzambe na oyeba ndeni po liwe koti makasi ba comédien te po soki na morgue to ke na cimetière ba do kuneza ba comédienne te donc tu dois faire makambo na ye wala vraiment ko to na ebité so liwe koti nde to nde po na za vraiment expérimenter te oyeba pourquoi liwe koti wana ebité mais po na nga na ebike eza normal à cause Adana Eve de bakufa lisumone kitela biso to comment okufa na biso so ta esengeli comme kufa kufi na mais pona koyeba pourquoi liwe koti makasi wana ma désolé na ebité hein o ebité pourquoi liwe koti mais tolandaki ndeko na bino la duchesse nazo mpepe ya tolandaki ndeko na bino la duchesse alobaki liwe koti na ba comédien po ki lesbienne eza makasi ki pede bozo bima na bino soki tournage esili bokumbanaka bana mike ba comédien bana mike ba bimaka na ba mama ya ba comédienne donc bosoto eza lokola Sodome Gomorrhe nde nzamba ko frapper bino fimbo na ko koloba boy en tout cas la duchesse kamata bisou mon frère noko abana babi Hans Luzolo libanga toke nango bon internet ces églises bon ba propos tennis s'engage que l'auteur oh ya loba keza oh ye emso monaki et puis ça ba preuve nango donc ngana ko condamner mututé ezala solo ezala vrai nzambe moko ayebina biso tozana kati ona ko loba kaka yango na pour l'instant c'est ça donc pona yo ezala vrai ezala faux etalinga kutu tiemoko etalingate pour moi la duchesse ndeko noko aloba naza na kati ya makambo wana te ce qu'on a mta pasani nga etalingate tolingana te ezala ba lesbienne ko ça pas lesbienne les a défaut te ezapa maladie te ezake sentiment mu doit se makamna yi naza nani pona juger batu nzamba tala nde mutema ou alone to mona ya Gabi ya na yo ozaki na ya ndeko na wa motema akangisaki bongo ndeko na biso Fivette ezalaki pona ya Gabi bolembo maya ya chérie ya nanga tota musika ya nanga na soigner la kutu biso na mona pointe noire na wenze kutu nanga pe donc e bebaki makasi wana ya nanga en tout cas ya merci oyoka yenga pona déranger ya OK pona zabo na sala de makambo et bien doit barater qui est Tendresse Dibinga Tendresse Aza diplômé na coupe et couture gradué à l'animation culturelle naina depuis 2003 OK ba collègue nanga za papa Mpasula na nzumba comme ceux qui makanga o bato ayebeli nango donc na sala musalo oui na sala musalo te na la moki oh yango na pesa na koma yo et na komote et simbate ngana ngati o za kula na mama nanga mais oui o Dibinga qui parle tata moi aussi on doit comprendre ngana za ngana sisa na nini bongo na sala chronique na télé comme tu mo pona ko sala chronique non théâtre c'est dans les sons au moni théâtre eza don ngana sala ngo ba idole nga ba mi balé et bakata na esengo OK oui parce qu'on a raison na mutuna na ya Gabi azaya Fivette aza leki par rapport ya Gabi au moins musolo to salaka toza batu tuluka moi kwanga moi loko parce que loko ça mi batu comme ça des informations comme ça information sous bomoni après ça information toi ils en rando ça ni to rando to kenango bongo maintenant o eleke ngani tinga na ma Fivette finga ya Gabi te na pe comme Gabi silika te maintenant ka pona oboma moto na singa ya Gabi pardon limbi ça na déranger qui Zama la yo kana déranger qui ya Gabi et puis toi ya Gabi ay go salango et l'équipe est bien et si donc c'est la famille ya Gabi na Fivette ba bien parce que ma bena batu oyo
bazo benga ba fivette bazo benga ba Gabi batia bango na bakanda ki songi wana za mabe za mabe ya Gabi ça limbisa déjà fivette ça zu déjà garde na ya Gabi azu garde donc voilà qui me sekota ki nango en tout cas na sepeli po ki me kotinga pe na profiter na féliciter ya Gabi na komela ki félicitations ya toza baleki tokoki pe ko bunga monoke ko beta libako mais ko mema biso musika te donc voilà merci na ya Gabi déjà tendresse ba question bandeko babina tu na yo tendresse o mikabola ndenge ni na pona yo ya comédien koto na pona yo oye ko rejoindre biso na ki chroniqueuse na mikabola ndenge ni chaque jour na tournage c'est on va vraiment théâtre vraiment na tournage vraiment mingité OK ce que c'est ponga eza moi eza pas mais bandeko mingi pe ya benga ngati mais eza oya ngape 5 temps tandis ko tourner Barcelone na benga nga Barcelone na benga nga Elise Saloum je te salue ma chérie oh Elise Saloum bambote na yo oui a benga nga na ba film mais peut-être comme mabele botali et puis na rôle principal maman leki donne vanda ki place wana déjà bandeko ba benga nga et puis ngata ba benga tenga na benga ba film nga na comme ba film na bokasa fa l'artiste noir ba le boko nzambe donc grâce na ça et puis prince lomba pe ba film même super benga nga et mo to be ba nil kamba caché est-ce que na be ba ponga ninga mbongo donc kasi ko bonga na sali boy li solo ko ta so singa bien avant na banote mama na ndeko na pe autant après to sunga naka c'est la famille le nga peut-être na film na okoma yo sara oza ka to tourner na rejouer c'est ko jouer na ko benga bandeko na osaka ça ba chroniqueuse na ba comédienne tout ça fusion mo ko jouer ça film nga na okoma vous comprendre ton na bien moi na mama na l'autre moi carburant moi nini déjà oyebi na mtune ndeko na pas autant mais surtout mdabe oyebo obomi nzoto ko to so kwa solo mo boye bien te ko to beba na omoni donc yango wana donc jour à tournage à théâtre dans ça tournage chronique na nga na bomba na na téléphone na to caméra na va na papa ici na sommes qu'on a tourné des émissions na kena tourné des émissions c'est considéré que journée na tournage à théâtre ba ça surtout une semaine avant 2 semaines avant na on a problème que jour boye na banda tournage airboy donc so émission fait ça après aéroto 2 jours après donc so les news donc so na ozo na ndaku de fona ça ngo butu na bokana chaîne nanga na uwalo nukuna Tendresse Dibinga est-ce que oko kote sabso na po na ya scène pendant 2 minutes seulement mais na po na ya scène so ebisa que Tendresse jouer na rôle bon na minute te oyeye la oka osali oui na maintenant Simon tu penses à brutal te na linginde ya brutalité mais yanga ne mboka na ngo na brutalité mais oza tendresse comment on y a tendresse on est tendresse on est maka mususu tendresse nanga qui tendresse c'est pas John nanga non ko c'est tendresse na mutu ça na plutôt qui tendresse et simbate na lobie c'est na lobeza mabe pona ke na musika te sara zo tungisanga na loba te où allons-nous sara tola na peso oyo na oyo olingini bomoni na oti vraiment na scène c'est vrai qui dit bah merci beaucoup la dit qu'on côté de la scène na lobby tendresse bande copé o batala rabiso ba mi tuna na tendresse asa bali tona no bali te to moi proposant to batu ba ya déjà mais ta vie privée nanga amsu noko nanga nga chamwa li ya te rezo attention na émotion na tika mbenda na défaut bon ça tika mbenda défaut c'est bien moi ayate noko ayate pour vraiment il faut assumer que c'est stomac il y a tension pour un mystique moi rola mukabwe na ote jona ngamu comprendre il y a dans les vides cabo mu comprendre pour nga reçu ba pente quand pa wala betina na beti mobaliko tant bilali do ba méchant boye ba blomo ya kana mutu mais sans quoi na zamba nanga lingaka mo mba nanga alingaka na mabe nanga na malamu nanga bien nanga pour na zara fidèle ah ok bien nanga na krakanga na fidèle mais so bon ben nanga so c'est tendance à yibi okosi tendance à tonge okosi so tendance à bundi kindu ba so okosi abundi c'est bien wana solo na moi ça na commentaire s'il vous plaît pour répondre na moi ça ndumba na moi c'est impoli tout moi ça britel bo pona nani mi bali ba commenter on na tala ngamo pe na partager sous vidéo lien émission na préféré moi ce qui parle na hypocrite Sarah bien na ça hypocrite ouais si likambo ya lina oloba na lobby so bona be etalio pona ki répéter so na lobby nanga so bona sio zelanga momo na za bien so na kutika na likolo na yo ko te to bebana ponga nganga bitumba po mona gubna bilamba ya kaka kata bilamba kuna na bwa kango to boma na po bilamba to somba kati
yo ebité Tendresse Olanda qui émission il y a 7e bagarre ndeko na yo a sali témoignage donc azo confesser na vie azala ki nango ya ki lesbienne malobi a BBC bato théâtre et belé ya basi batikali na vie wana il y a 7 mbote belé soza ya mona nga mingi avant que mona lobo ya 7 zongo pena mutema nao kolonga ote ya zongo pe ba ya mona respectaka na ngape mingi ya 7 na ngande nga na yebeli mutu oyo atiki likambu moko boy o lekela na télévision te sela ngo publicité o lekela na télévision te tika batu basa elo témoignage katika que yo moko leka pendant je suis contre ça et puis yami bebelo so loba ya na ebité o lingo ke na biso wapi o lingo sa biso nini tant ba dans des émissions moko au sala ki parle que tu ngata bisi secret on yebi nga so ta so ki personnalité na tant ba parle que tu vandi chaque jour au fiba kaka au fiba nyara moi c'est au fiba si connais tira so mobali bona yo ko kele on li ombanga te franchement non au lieu ka pota mais non parce que nyara a pota qu'on se dise la vérité quand même pour bi mama kila tant que le bango est sans quel blum so hôtel que non blum so le baté si autant yo zo ba ole comme yo tiki ba to ba tika ce que zatano ya solo pendo tiki tika ba ndeko yo yebi ba baby sa tika ba ngo ba tiki za mais pona nga ya na tika yo ba nga oza lesbienne te franchement na tika la ko mono na trace ba lesbienne te to voyager ba Pointe Noire na ba to zala na yo na ndeka ba kinto na ko ba sami okili biso nyonso yo zaka présidente sami okili président. Notre monde a trace ou anaté. Donc ce n'est pas la peine de les caca, de le bablo mobo. Au moins tu peux au salon. N'a pas que ose la bande de répondre. Mais la bande de on a dit bah il y a une sous promotion moko. Moko to les répondre. Moko to les tout si que YouTube vendre ça. Oh bon comment ça ils a ba BST peut-être tout loba. Bon. Comment on denga loba? Non mon a ça la BST. Parce qu'ils a pas BST. OK. Mais si on a condamné pour anime. On connaît ce qu'on tique loko comme les caractères c'est la publicité. OK. Témoignage c'est la le témoigne que le négocier témoignage mon ici et puis on sur la télévision ça dans l'église. Alors ben l'état qui l'église mais ici là qui est-ce que faut YouTube bana on a pas de distraction. Ya tout tourner tout ça va théâtre. Et tout comme moi il y a 7 le moi mambo ça là pour que la monde comme ma chroniqueuse pour des gens qui n'allent yanda mabete penza longo manga moyo to jouer to zonga na scène loko lobana pona nga penza eza ko honorer nango vuma yo te eza pe ya poids na ote eza pe ya poids na ote manga mona oloba eza yo te tika oui mutu nzamba se permet à se repentir eza repentance à solo ya vrai eza te le loto mono se repentir loto zongi tika pour sata ba ça que jeter Satan a premier un jaune d'ambas Jova sana maboko a plus puissant comme meka kututé pourtant on était à 4 no yo loba mais tant sous zo loba pona moment moko boye a quoi tinde le piège moko yo loba to tali pe ba vidéo ti mon YouTube ba vidéo etikali ya après une année après 6 mois bon Simpson ma touche tika bato batala biso bata bien baza bata mabe pe bazali buso mona ke o lingo lobelo moboy mais tant do tala ba o lo baka na sentiment o lo ba mutema te tu vois donc ya laisse tomber kolega soute so leki tout lo silika suka pa leke tu pour moi de leka pa ya mado leki pa leke de leka na des émissions moboy kolega pe AP donc ya tika kozonga soute pour na silika makias OK wesh tous les cas. Tendresse les leçons ben va payer ça au trophée. Ah yo la ta dépôt comédien yo journaliste yo. Bon payer ce trophée wapi. Et non c'est mbalit. Ceux qui ont trophée ba comédien ou ba comédienne ba pianga. Ceux qui ont trophée ba chroniqueur ou chroniqueuse pas ba chroniqueuse ba payer sanga. Yo met tous les deux ceux qui ont tous les deux ba tiro bona boy so na bimina awa na kozwa. Na na tous les deux. Profession les années kasi. Pour tous les deux. Bon, il y a mon professeur dans les années. Comédienne. Wandoki, juste Mbali. En tout cas, merci beaucoup. Tendresse, comme on a souka, mais question mon na tout na yo awana yambio na pona openda ya ba artiste. Tendresse et comme yo ba journaliste ba lobela rasu makamba ba. Bozui. Bozui. Bozui pe. Bozui. Bozui pe. Bozui. Après on a une liste, on peut se faire liste mais on répondre.
président Elombe alobi boye Nzambe papa Elombe vraiment boye nde ezalaka yango tolinga ko na China papa Elombe alobi boye oya kofinga bana na ye donc bana ya groupe na ye azala longwa azala zalaka akolatele toge so président Lemba alatele toge le problème Saratika déjà elgo bani alingi na bêtise te ce que tout le monde qui est comédienne ta banda ki zo vidéo enregistré tindela papa Elombe te non o tinda te ça les droits de réponse ce que président Elombe moni to boko derrière la titoge yo ba kolongulu c'est pour nous ozadena kasho ba biso ba kolongulu pona kasho ta makolongulu ya makolongulu telemile kwa sara telema ka chakibu na elamba na lata kiwana ba retourner papa tenga pe naza ngana répondre na saki droit de réponse parce qu'il y a banda qui preuve visa kingandi pesa nga téléphone batalina erna date iloko ko salo kit yango wana mais soki bango babande bandaki wana nde kokoya na libulu yango wana et puis boye bato ba comprendre te par exemple souvent lobi ko simba comédien tout ba ko samba na sosa na parquet à sosa ko ta bayaka yo to lo baboye to lobi boye ko salela actrice ou acteur comédien analyse ezamabe te mabende kokota na vie privée na kofinga wanande yango baboyi polibala ya ba comédien na ba chroniqueuse et ba chroniqueur ekosila kate ka c'est sili déjà tu bobito lo ba makamna te ko lo ba na sens que ko sala analyse correcte ko bas insulter zalate to kota na vie privée te na sens wana yo na passer penza apona ko pesa message wana eza ba ndeko ba chroniqueur ba chroniqueuse ça to ko lo ba sima makamna côté bo te ba na sens que sala analyse correcte est normal ko insulter te ko kota na vie privée te parce que eza ko rabaisser star na yo to monatna na habité non pe na monaté na ba nigérien ou na ba ivoirien chroniqueuse na ba moral le capo a critiquer star na mona ngote na mona ngote mais so critica mais ba finga ndete ba critica ka musala na yi mais ko finga ba insulte ba tiakate pour baza besoin star na bango za toujours honoré c'est ça donc peut-être biso ba chroniqueuse na insulte bungaki mais ezaka rando ne tombera jamais donc le ko ezangu tout tene bo kende na zaka ke non Sarah Tola, Luka Ozala bien dans ma chroniqueur, chroniqueuse, bien dans ma comédienne, ma comédienne. Pour Ozano à l'aise. Soli Kamoza, il y a une analyse correcte, simple. Ici. Sur le non, ok. Hey, tendresse, ba cancer, tendresse, ma belle sur une ninganaka. Hey, t'as la ponga peine à répondre au monde, on va poil, t'es pas dans le balance. N'a pas le belo awate. Pendant le barana tsarabote, n'a pas le bao, n'a pas peine à zonis. Mais c'est l'analyse et tendresse dans cette émission. En de baka. T'es agité, t'es zanga. Na makila ninga na boy. Na hypocrite loka maniquete. Ngaza kwa maniquete. On a problème na maniqué. Et bon na ninga kete. Au bout mettez na maniquete. Oui, peut maniquer bien. Anan. Ndenga ko na kunda qui est déjà. Oh yo ta kite. On a donc on a des maniqués. Non maniqué a kufi na minute. Ce qui n'a yeba ngi pour na sala déjà libaya na tambola ne kota na wono mo na sepa maniqué libaya mutu carré nzete ahman gape sa mbali so fesute on a moi cité on libaya n'habite mbala waza ne so ka lenge tanda so kota na monde aki akonifuati ndeni bete so no lisolo konifuati zala te wana za slogan ba pesa biso na biso na 6 na ina yo silisa na ina siko tokuta toyeba yo na ki comédienne actrice comédienne tenda ko mutu siko yo apesa nga adole pona ndo bayi nanga mutu ako pesa nga chilengi wana vient nanga Jerry Cobetox voilà mbuma na zolo impoli à danger mon film on est intérêt ngolo nguna mamba politique vient na banque sanga pianga ba somo mo na comprendre donc yemta yenda chante petit nanga to sala émission to kenda ngo boto sala bo yo do zana courage to na position na wana kenda ka bongo yo nga tika na elle nanga viba na elle na ye met vient nga ya kati ya tongo so benga dibinga yaka siko e na otosa ponga tosa na kolo mon kolo c'est respecté non respecté so mon kolo c'est respecté te na so so na mon kolo pour manquer respect faux y a mal OK wesh bosi bosali programme matanga ya Papa Kadiombo boto na chaka Congo mais aux comédiens oko yezwamo information en tout cas franchement ndeka mabete na yebi programme mon côté parce que nakenda kuna mbala moko mutena musique na ba embouteillage na mbongo nena kenda ite mais ba na za la jour enterrement
Chaka Congo n'a pas masumba welani. Ne biso pas Chaka Congo. Na benga na osiko na WhatsApp zana benga. Benga ina. Mame na Chaka Congo. Mame. Bon quand c'était. Mais bon sona na eti. Matanga mama Chaka. Benga na singa pardon. Resti ko ça. On a ko so point. Là so message au temps ngozela Chaka Congo. Benga ina. Zela message ngo. Tala na bande musique sur la moto. Yem ta komelioko. Félicitations. Lelo eza mokolo ya yenga. Bondela mingi nzambe alingio mingi. Mama Chaka bakundi ye biso to tikali na mokili to lingana nzambe alingio alingi biso. Après ya nzambe batela makasi. Voilà. Ezaki le 18 juin 2021. Après enterrement. À cause de la bébanine, Azaline, on a bien gagné vie. Donc, il y a des gens qui n'ont pas il y a des gens qui répondre, répondre à Yébité, et ça va répondre. Donc, tendance à mettre sur tic-tac. Et ce sont les élèves sur Papa Chaka Congo. Bonjour, Papa Chaka. Bonjour. Papa, bah, il y a une émission Awa. Pas Sarah Tola. Alors, bah, tu as une question que ceux qui n'ont pas massum de Bene Boyo et la Ninga, c'est un gars qui n'a été. À tout, nous avons une question, nous allons répondre. Papa Chaka, bonjour. Oui, maman. Boni. Ça va. Na répondre, yo? Répondre à papa Nangaï. Voilà. Papa Masumu, Azali Mukolo de Vangaï. Ouais. C'est un aîné. Il faut des respects envers aînés. Papa Masumu, Azali Ekolo Moko Nangaï. Nous sommes en bon terme avec lui. Donc, il y a un bon terme, en tout cas, avant ma comédie, mais si en tout cas, vous allez en bon terme avec tous les anciens comédiens et comédiennes. N'est parmi Tandré Soana, nous sommes en bon terme. Donc, Bongi si Penza, comme famille unie. Oui. Soit les camarades, ça n'a pas. Ok. Papa Chaka Congo, Kopé Samso. Ouais, le bateau Yokao. Pourquoi m'attendre? Pour le moment, la salle de ma lettre, c'est mon mouillé. Donc, comme le gouverneur a mis sa petite des arts, on va sous tout ce à Bakutana, pour pas Makambuya, il y a des monstres dans le Sanjo, on est gouverneur les miens. Il y a un combat dans la aussi. Vraiment, Rosamala Mumingi, Papa Masumu a retiré plainte wana pour na yandi mosi na mama Lusanjo pour baza famille. Lelo yandi mosi sera kufi. Ka bino bogolela lisusu bobandi kokota kota na ba bureau pour boluka solution ya kokunda e. Rosali kanisa malamu mingi. Est-ce que ko pesa biso pe programme ya Papa Kadiombo, bosi bosali programme? Papa do programme est limité. Papa Kadiombo face à la autopsie. Là, va ça l'autopsie. Il y a un programme, internet, mais c'est faux. La famille ne connaît même pas ça. Les gens, la salle est en haut, mais le programme est limité. Alors, information au PSA, pour la Kadiombo, base de la autopsie. Après autopsie, la maman naïe. Vous avez une image de maman naïe. Tindelanga ka pas tendresse comme ça, on a un numéro, non pas naïe. Ah, ok. Gande na butaki. Gande mama ya Kadiombo. Na lobby. Il faut na koma kuna na mona ndenge bazo kukunda ye. Il faut na koma kuna. Bakukunda ye te soki na ngai na komite. Il faut na mona mwana na ngai. Na mona ye. Na zambi kolo mingi na mona ki ete. D'accord. Azanango. Nazozwa. O mama na nda loba. O mama na baba amona nzota mwana na ye. Yango wana. Nani? Oui, c'est ça. Yango wana. OK, na apesa Sarah. Merci Vieux. Merci Papa Chaka Congo. Na sepeli nde bosangani boy. Merci vraiment. Ka mwana sa tous ensemble. Merci Père Mabengo ya moko.
C'est bon. Na sepeli ka bato mabende balinga lisanga te. Na salinga plaisir. Na ngana tuno pe question wana, to tu nango pe kaka. Pourquoi papa Masumu aza papa? Yenda tika lokwa moi papa na bino. Mais moi papa tika ma papa. Ba tika li papa, yandi mo ça dérouté. Ata dérouté. Azaka mo. Ngana alo bande vérité. Yandi mo ça solo la ki mabe. OK. Ake faux. Pourquoi na était pas papa Masumu na était yandi mo ça zali. Papa Masumu zo kanga kaka de décision ko kangise so lelo. Mais yandi mo ça na était za wana ndo finga papa Masumu. Quand on a même état ça on a zéro fingaï quand même papa Masumu peut muto à quel comment te bana naie na bakoko naie au moins chaque fois papa Masumu aza muto ba bezte a muto ba randote a lu ka pe vite a lu ka pe succès te pas za ja Masumu ta bozo la tseke Masumu muyibi Masumu ndoki ba biloko oyo papa na biso alobaki na papa Masumu et ça qui peut passe et on peut possibilité avec se faire justice té ba que la justice ba kata bango likam pour aza au-dessus de la loi té il y a personne qui est au-dessus de la loi il y a moi qui na makolo la justice et sikoyo tellement que muta malade comme nen yandi mosi abangi boloko abangi prison ake senga pardon on a un peu vidéo pardon ndelanga naza on appelle sabino yo comme ba loba na habité vraiment un dimo ceux qui malade on que tu vois pierre alors bani abi vie Masumu vie nanga oza papa vie nangai avant okende ko kangisanga il fallait ko benga na téléphone oyebisanga ke ozo kendo kangisanga ta vous-même on est à quel genre pardon si qu'on a besoin c'est le mutuna avant bando finga papa Masumu na émission ozo ki téléphone ben papa Masumu ngai na finga yo to kende directement vie Masumu azana numéro nanga avant que tu porter plainte alingaka benga leki nanga makamuni nazo yoka ozolo wapona ngai ba bengi ngateke senga pardon eza eloko moko nga natanga pa basango soko sengi mutu pardon est-ce que okufi obi osali nini soki pardon ke balubana senga lelo devant presse grand frère soki na sala yo mabe oza grand frère oyo ngana tchaka motema po parmi bato ya batang basala a na ina yo za doyen biso to ye ko remplacer bino grand frère nana problème na yo te soki problème oyo zo lobake o na lobaki kitoki mosi na lobaki re Masumu sala ki o passe grand frère limbisa ngai moni toza ba artiste ba biloko mosusu are Masumu banini to tchaka parfois moi ba blague mais ya ko tchanga na motema tie kuma na niveau parquet pona ba biloko wana vraiment to kene pas ba juge nini o ba fingi pona are Masumu ale akitoki mosi non grand frère mutu moko bakunda na lupangele na kufi bakokundanga nga moko bakokundanga na kasavubu te bakozwa kombi na kasavubu bakende okundanga nango te lelo yo mpe soki nzambe bengi yo bakozwa te place ofandaka nini bakende okunda yo ezala bakoma na croix ke voilà sifandaki na kitoki mosi bakoma meme angako na fandaki te non vie bakommentaire mosusu bato ya pembeni baza pembeni nde bazotia biso na bakonflit ya pamba ndenge olobi toza na basage te yango problème ezalaka ke eloko oyo iko ekende bien tosala baélection ya sika totia président sika totia bastructure nyonso baconseiller banini papa to raisonnaka na mutu na motema te na motema totia na basentiment donc on est en sens pas nanga les cas c'est un pardon sincère pour nanga vidéo les pardon sincérité ouais barré biso oui to bi ko malade mais to luka to zala bien to mutu on go salir peut-être yé mutango to sanga même pe na bola moko boye pour preuve ki moyibe papa ngada ezate to luka to ka kima makamna biso pe ba comédie to pe mutu ko tangote to si sanga biso moko biso swanga na mutema likambo saka ko saka ngozonga na ingina zonga ngozonga na ingina zonga oli mama maîtresse a yambo le deuxième fois na ingina zonga on ngozonga ngana boy ozonga te donc comme ngana boy kokota makambo te poza makambo mukamate amupikishana amuzwa kaka amuchaka takupika njiko kuma chikoni kuma teng chikoni
Zambi wanyi. Saina tuno likamoko. De kala mingi ta tendance ezaki kita na réseaux sociaux efinge mate zongi se kitisi babwakeli maladi bazokanela babakela mbaswa bakangisi mais tiki pe cicatrice te moi na nzambe te babakela nga ozote bio mo ke non po zaka noir le ko manga aw e banjo bonga ouais zaka pe noir makala donc mais noir ngo elongwe zo longa mali tiki ba kemke ti zo ngo pe uniforme babakela nga même te babakela nga na ba te bon ba tiki pe na zongi sakiti eh bon ma ouais mana mort sur une souciette yo boga ngana ngana kobako si tiens tendance barande sila ngarande ko sila kate ti mukile ko sila ko kufa ngana ko tika kana ngando te mais na ko tumbola mutu te so ko tumbol ngana tali yo ba fona répondre yo non yo répondre yo so te oh peser te bien na tu peux la balance oh ça 1 gramme Natiki. Attends, petit na grâce ka population sur internet PD nanga. Pour vrai PD abi bombaté. PD nanga na tellement ba PD penza li samboli makasi. Adnet na maman ba PD na za na dette ki popo ya faux. Ya ndeka dégâts. PD nanga grâce azaka na ba pasha na ye. Abomba kanete azinda kana ete alela li samboli makasi. Otinde la biso na plateau. On a otinde ya penza. Po wana zani mona botos mais so tumboli si tu as zéro pacha opinion pacha mosaka. T'as comme la souka émission la biso tendresse so ba finga esa kondeni. Ça la nga bien bon la kipa nga mte capacité. Nga nerf solide loko ya Karine Mokonzi Donc non nga capacité. Oh moi tout so finga na capacité ça ni non. T'es là qui sera qui force na yo. So finga wa déjà faible devant nga. So banina ko finga nga. Ya loko te ka yo mo lelo ngo do finga. So meza to benga ni karato solide. So nga ko so ba mezali to ko benga ndo lobi so bando mais so benga no nga tele. Le kin émission. C'est que linga to sa rando to kika na rando ti poto bungisa kaka biso ba chroniqueuse to zana boyi kanda makasite to ko bebana lelo senga bien tango benga nga dibinga félicitations comme lenga na ko ba fifet na moni yo vie ma mbele eleki mais libota ba libota ni bana bota ba swana te banzete ku tompe be ya sanga na ku te makase ko ko sona bango ngwana ko me mo so biso to swana te tata moko mama mwa to kanga mpe binemi papa to bongsa donc c'est la famille c'est le cas to tchaka kanda na motema te ngaso na tese comme tukana na motema mtone fa kufa nzambe na bongo so ngana yini mutu nzambe yo kanga mutona awzo mama bebe na nzoto na ando kufa ndambu taka tia kufa. Conseil nini sozota la caméra ko pesa na ba artiste nyonso bande. Nazana ngana conseil na opesa mutu te. Mutu na mutu azana éducation tango pa na bango. Oya Monique oya zo saleza madame continuer. So mwana za betali yo nana conseil opesa mutu te. Ça ko ba pesa conseil so mwana dans le te ya. To nga sa émission ni ngave na te ya boy. Na ebi na verset biblique na mutu. On se comprendre. Na ebi na zo deux versets bibliques pour lingi. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Na kene sur l'ikono, ta na memo sur l'ikolo. Ésaïe chapitre 33 verset 24. Aucun résident ne dira je suis malade car le peuple qui habite dans les pays verra sa faute pardonnée. Yo na bien l'excellent de Dieu c'est bon a eu verset bien mutu. Comme sur la dénilesi. Du Jeff il fonga za mutu lokwa libanga moyen. L'excellent bango ba to ki ba yebi. Comme la dénilesi. Botan ya tumbolanga boyeba te. Dibinga. Si tu yeko tu Denis Miko na permis Aza mosai na nzambe dénilesi. Aza beziste botika ngai. Beziste ndeni. E bata ba bez. Chien. Na dit Jeff fongi. Ozupe ma katano vanta ope autant comme la keba Jeff ta keba. Jeff keba na ngai. Na so keba na ngai Jeff fongi keba na ngai na ebisio. Kotanga kombo na ngate omoni océan zo ba kenga pesa ima da AVC o ali bomo ebelote mo pa océan azaki likangu na nganga bomba ka likangu te abala ngati to vandi ba ne belé azwaki malade depuis na kabinda tinga na Pointe Nord OK wesh tema toyo kwa bisimbela nzungu tema binimike kwa mpuku ozokanga azwaki malade de kunanga una suka ke tito eko ya awa obake atika akoma kunu fuati mobali nae ayaki comédien pe comédienne autaki na maladi kuna nati wena ndimi na tika mobali na défaut siko ya yo ni na loka osiko lokae JF tellement lisusu za na mosi na mbetu tellement totala tellement na ebisu tellement na olaxos ko na biso na ko ikota na vie na oyo zila
abape ndoki munene yo mosala na nzambe ozotela tozofinga soki ondo finga olobaki ndoki eza kokumisanga konetolanga to kofinga nga yebisanga tokasa mona to finga ngasa mona mutoli katana to libuso likatana ngasa mona po yo kofinga nga o finga ndoki so mona ngo to kana mona ngo ata ofelo so kabela nga to lakisa o finga ndoki na ndeni na sasa mo yo so ikishesa na oyeba yo na ebisio na bindi mikilo kwa mpuku oyo eso mona ngota na mona ngote na misapine déjà laksakati yo o calcula bango na misapi mobali o mali katane we bana musapi so ka cheboe talaka bo so cheboe so mona mulai yeba ke loko mulai so mukuse so bamanzaka so no mikie utisana nto lakisa batu mo explication des abonnés mo so mona mabini mbali so za mikie mona singa oyo eza mukuse wa mabindi mikie so eza ana mabindi milai umona musapi nzaka oyo eti mulai yao so bona likato ba likata mulai umona musapi mulai ngota mukuse eza ngana mbali kuto na bangela te maboko na ta alikata bo na piezo déjà mais oui mais Jeff attention avec mon nom tu dois arrêter OK maman Jeff so ça besoin oh nanga Jeff ko mona yango na ebisi yo ngoko meka na ngai te OK eza mbala suka no pe liboso o laksanga nini tabu bala suka na kumoko ata una meka o tapata pesa faire na meko pété et moi na kana elongi to suka pembe beli o nuno luki succès na quartier la tête tout symbiote o de mela kombo nanga na ko pesa penza makamdo ozawana yo na quartier la tête yo yebisanga na yondo ozana so lelo yele ki sasa o tata la victoire na reconnaître yo bon reconnaître yo te poza na vocal moko sa te tika dans mitu na bango yo na sur na quartier la te ndo za na Jeff fongo na quartier la te ba fali ngana ku ba ki sima ba pesa makabu tilelo o comprendre yo zaka bukala ya Savane de Pichu j'étais salué mon frère Savane de Pichu babi Allah ta makasi prêtre de prêtre comprendre ya zaka godera ya Savane ndo di mena moto Savane OK on comprendre parce que simbate donc quand on bina on quartier latin Jeff fongo bazoka quand on bina OK mais pour rappeler les gars qui est wa mais regarde on a deux gars moi mutu kilo ka keba na ngai donc si c'est firi keba continuer sur yoka afin appel ndogi on doit to si bana ngai na butuko n'importe quoi na fongo ta bana ko panzo makolo ça kana ngata attention n'importe quoi ça na sina ko kenanga pe na mono siki makasi penta afinga kio abina na ndoki ngai na pesa océan AVC naza ndoko talanga ba mona ndoki munene so laksa maseke nanga to laksa mukila na sima wa mukila tama bindi mikie lokola puka mulai ya ndako yo zila na oluka ni me na ko soni so butu mobima lelo kolala te zila msupendeza ba mbali msuba za romona so alinga banda acha avance ba aza baguna ngate ngombe na baguna na baguna nga OK baguna nga peti nga ebisi baguna nga peti nga pa baguna nga ndazawa na peti nga ebi Jeff fonga meka ameka te baguna nga te Jeff fonga zana apesa pe mbasi mbamba so mbalo aposo posa mais ya amona kwa nyama sa ko ta frigo sa silima lili atene lengite et puis omoni makunzi so commence pembe donc muto boka diplôme d'état avec les poudres maman nous sommes arrivés à faire cette émission de la ndo pumbwa ngana obiki na basa nze yo je sala baki na dernier jour ba faux prophète ba obiba ba olimbi sino Denis Lesi te ayete kamata bizu Denis Lesi mon amour bon ça bien mon amour de saini bon na juillet na kene wa ya kokanga on a 18 coups Denis Lesi mon amour chéri chouchou Denis yeah OK Maman te comme la souka émission mabanga na éviter lilo basuka. Merci à toi Karine Mokonzi la baronne maman Coca-Cola et la Chine mambote bele sika bozali et ba baku nyonso ba comédienne tout bokamata bisou et tata moi ce qui parle. OK wesh. Tata moi c'est famille di binga ndeli kambo. Ba oleka tetans bisalo. Na olo. Tata moi c'est émission comme na souka mais yo za tata moi c'est bana ebele babi pe dot $500 yo mondeni. Ngai pona ngaba zwanga to felene kola fufu. Ngaboya na ekola mobali nanga ko samba note ekola fufu mais ba ekola fufu na soki pona ni ekopona umete des choses mais pona ko tangiso menga na makofi on va na kongo kongo na zamakasi makofi na coup de tête suna tiko ta kuboy hey ya tatanza mlekele mambo si mon numéro so video ba ko katanga te saraboni boyeko yani o katanga na salo mamna na kendi
Oh, plateau, il y a plateau na yo. Oh, vous quand attendez. Mon numéro c'est 243. C'est un bon maman. Na vana ki madame. Za fongola awa. Ko kata de biso ko tulala to bebana. Plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Oh, maman so lobi a mon essuyer supporter nga pour non senga pardonner. Supporter nga. OK, wesh. So ko benga ngai otinela nga code. O kabela nga to pesa mbongo na boko ko mabanga. So ko bengo lingana na olingana nga yo te pona zakadena mbala lingana ki boma na nga na mabenda nga heureusement zaka fidèle, OK? Ou alors nous moto à vous l'antenne madame. Et monsieur Sili, merci beaucoup na vidéo Dios tout, au revoir. Bye bye. Vous avez aimé? Wesh. Moi na maman kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi ozo traité ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batumena depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso balapa